Maman, papa na biso bakufa. Affection wana o baboti bazala na bana na biso to vivre en moté. Kekona, bayebisi ngai. Pona koma na mobali ya mbongo. Fona bima na ya na ngai. Oh, Yaya. Non, maman, maman, tika la bête, maman. Maman. Mon nom est Mutolo Banama Bénédicte pour maman. Donc, on l'a compté quand on a créé. Chez Bisso Télévision organise un grand concours de musique gospel dénommé Chez Bisso Talent. Vous êtes jeune chanteur gospel talentueux, l'occasion vous est offerte pour décoller et vous faire connaître partout dans le monde. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant votre vidéo d'acapella, y compris votre nom, post-nom et prénom, via WhatsApp au numéro suivant plus 243 90 60 72 307. Les concours débutera le 4 juillet 2026 et la grande finale interviendra le 29 août 2026. Tentez votre chance pour gagner plusieurs prix et d'autres surprises. Chez Bisso Talent, la chance est là pour la promotion de vos talents. Pour plus d'infos, appelez plus 243 90 60 72 307. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète. Donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Shalom tout le monde, aujourd'hui je viens envers vous pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça fait pratiquement 7 ans que je suis en France, j'avais des problèmes de papiers, c'était un peu compliqué, j'ai tout fait, j'ai fait mes études ici mais c'était très compliqué, je ne pouvais pas avoir mes papiers, tout était bloqué. En arrivant à l'église, j'ai expliqué mon cas à Papa Moïse, il m'a dit que je ne dois pas m'inquiéter parce qu'il me voyait avec mes papiers dans mes mains. Il a prié pour moi, on a passé à la défense. Un mois plus tard, j'ai eu mes papiers. Je suis tellement reconnaissante envers ce Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissante envers le Dieu d'Hosanna. Pour tous votre problèmes, maladies, problèmes de blocage, limitation, sans papier, autiste, contactez Maman Thérèse Matondo. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père a beau tâter, il y a un côté qui est beau cabane. Et là, on y a aussi tout ça, la nuit, on a tout ça,
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Yesu Masi Anzambe na bon moi o apesaka biso pema abatela biso po biso tozaka toujours na se ya makolo na ye yende mokeli na biso na pesi bino mbote bozali kolanda biso partout dans le monde tika ete kimia pe boboto umia na mabota na bino bolingaka chaîne na bino chez biso télévision pe bozalaka wana alerte pona kolanda émission na bino Bravo Jésus oyo ezosangisa mabota oyo ezali ko restaurer ba famille en tout cas balanza metikete kimia na kolesu masia ezala kati na bino. Sur ces plateaux je ne suis pas seule, je suis avec l'homme de Dieu Papa Gabi Senda, l'homme ngalinga kobenga ye papa azaka bon na compassion des âmes. Papa Gabi na pesi mbote mbote mama Mariam, bonne santé nzambe azana bomoi à part moi ba pasteur zana na mitema vraiment pona moko na biso oyo akei ti lelo zana na ndako ya malili koluka lolenge nini ya kokunda ye tozali bien que passe mais moyen kotika musala ya bato na nzambe ezali te lokola bilanga ngo pesa minene basali baza mukie ata ko matanga nous sommes obligés ya kozala présent na musala la tata nzambe. En tout cas mes condoléances sous na yo Papa Gabi pe yanga moko pe ya Chebso télévision mobimba et Papa Gabi pour na côté ya matanga ba coopératif ezandengeni. Oui, nous sommes en train de chercher des gens de bonne volonté. Puisque ce qui nous est demandé tous d'abord à l'hôpital, c'est détruire, je ne sais pas si tel le montant ici. Oui. Sinon, ça ne sera pas bien. L'hôpital où notre frère défunt Ben a été interné et ils ont un peu exagéré avec le frais d'hospitalisation qui ont allé jusqu'au-delà. Mais je sais que le bon Dieu fera grâce. Il y aura toujours les gens de bonne volonté qui vont nous aider à faire sortir le corps et l'enterrer. Ça, c'est ce que je sais. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous fera grâce et tout va aller bien. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce afin que to kundande kuna biso yo pe motozo landa biso olingaka biso tala to na tangwa pasi lela na baza kolela. En tout cas nzamba ozanga te ko pambola yo parce que toza vraiment na douleur ya kobungisa ndeko Ben. So tosa musala oyo ezalika parce que nzamba tika biso te en plus ne mosala lobi elanga nkolo ezali monene kasi basali bazali muke na mopanzi kuna na moni bandeko na nga mibale na bana na ndeko na nga mobali na pesi mbote mbote mama kombo na ngai Rémi. D'accord, ndeko Rémi na mbio ndeko na nga mwasi mwana na ngai na pesi mbote kombo nani ndeko Benedict na pesi mbote na mbio na kombo na Yesu. Papa Gabi kamba biso na losambo to yeba eloko ni ekumbi bandeko ubonde tata sanzolama pe komisama pona tina bolingo pe mawa katina biso mpona tina pe ma opesi biso na poko na lelo to lebi merci pe tozali mokonzi ndima kozala katina biso sunga biso fongola biso mato ya molimo pe miso na molimo mpona tina koyoka pe komona oyo ko utepa na yo pesa bana no ba yawa makasi yako bimisa misala ya mongona libanda pe kondima kozala kati na libota na yo oyo nyonso ya distraction spirituelle oyo nyonso ya blocage ya maloba ete bazanga makambo koloba ezala te na kombo na nkolo Yesu kasi tomo na kombo na tomba na manso na kombo na Yesu amen amen. Yaya na mbibino Yaya eloko ni ememiyo awa na ndeko na mobali na plateau na biso ya Bravo Jésus. Merci. Ndembo ya biso ron. Maman na vraiment na ba problème. Na ba problème makasi ezolekela nga moko. Oui, ba problème ezolekela yo. Nous sommes disponibles pour toi ma sœur. Amen. Papa la maman ba ki okufa. Oh, Yaya.
Yaya oza mutaba émotion hein ozolela nini kondeko nanga eloko eleki nzambe eza te na mokili otika toyoka na likambo ememi bino comme ça tokoyeba douleur nini ezolelisa bino bana biso Yaya loba papa na mama bayaki okufa atika biso na maboka koko nga na grand frère mama alors bakoko mpe tozalaki ngai grand frère koko na noko na biso tovandaka noko na biso abima na ye akenda toyebi aluka aza mobali nda banda ya kosalaki akoti chantier azongi toyebi kaka toto akenda chantier oui tovandi 2 mois ayaka te tokomi lobela yango noko ayaka te mpona nini eke jour mawe tovandi boye donc bato mpo lupango akoko na biso tobandaki kovanda bato bakomobima balocataire bazobima wana boza toujours na koko toza na koko balocataire baobima nde ezalaka ke balocataire babimi mosusu bakota balocataire baokota te nde ya na ngai kozwa idée ke soki akomona bato lokwa toza miso bamike moya kobenga bato baya kokota toyebi makambo wana te ye kuta komoloba pa bakamarade so omoni ke bato baoluka ndako biso toana ndako balocataire babima totikala kaka biso moko mokomosu tovandaka boye tomoni bato baye akuna sambe nzambe ça tombe bien mpe balocataire baye bakota o lupango oyo bosala moi quelques jours po botika ndako ya ekuta bi totika ndako na ndenge nini no te lupango deja bateka boyeboye lupango bateka na ndenge nini balakisi biso badocument ya lupango nyonso noko ateka ne lupango akima olala noko ateki lupango akoko akimi ateka lupango akoko akima na ye toke yebisa koko yebisi koko ta makambo eleka koko vuke akolaki akoki akosupporte takangamaki Jésus toke na hôpital koko akoki ashok te koko ayeki okufa totikalaka nga na grand frère na nga siko tobandi otala koko alaleli biso wana ni mbongo kuta hôpital traitement première soin baedaki biso babiso koko alamuki tobundabunda tozongisa na koko ndenge ayeki okufa papa na somba ya lupango abiloko abwa bamike na tai bino bobwa na famille te famille na bino yeyo alalia ana ede bino batie koko na morgue koko aumila te asaleka jour moko bake bakunzi papa na bi kotala bwebwe wana bamike ndenge asombi lupango bovanda nanu na otonga so nasilisi bongo boluka place bokende tokendaki kovanda na studio moko ezalaki ka na lupango tovandaka sikoyo mama papa nazotonga soki ke papa nasilisi biso tozala na wapi ndako deja ekenda osila kolia na biso koma so yaya teki mai te tolia te mama nakoki akosupporte te akoki akosupporte te na bima ya libanda naikolinga jeune garçon mo boye tokomi mama banda koloba nanga avapisanga mbongo fo tobima na ye siko mama natala ebola maboko toza ta na eloko te nandimaki nakomi kosala ngo comme d'habitude soki nasali ngo te seke naoza na mbongo te mama nakomi kosupporte te nakomi ata bali baye 4 fo nandimaka mpo nazwa mbongo nazalaki na shwa te nandima nasala ngo mpo nazwa mbongo otala bonga makamfona tozalaki ata na eloko olia te Bénédicte, kata Maman, si, pardon. Maman, tala, toi n'a pas si. Maman, papa na biso ba kufa. Hein?
affection wana o baboti bazala na bana na biso to vivre yango te etongi bien yebi yango na kata classe lokola boyebi yango te tika toyoka ndeko azoloba toyoka nandimi te tosouffrir na biso mais akokosala babétise wana te s'il te plaît frère fanda kimia toyoka inanga comme ça en plus mpe esika oyo botie biso bacaméra eza po toluka solution te eza solution te akoyebisa yango na ndako akoyebisa yango na ndako arrête yaya tia mwa mai na verre na yo ya kimia tia mwa kimia benedicte wa motema mabe yaya nanga tika na toyoka Bénédicte pardon s'il te plaît tika na ya Bénédicte a se dévoiler maman tose mokili yaya osali mokili eloko te nzambe alinga bino makasi oyoka te mais akoyebisa biso akoyebisango ate akoyebisa biso ate s'il te plaît kasi obike so amemanga andeni ozotomboka tokoyoka te eloko nini amemeli yo awa yo ozwa nano ene totelema tokende mwana nga mobali zwa na okimia totelema tokende koyebisanga o ate jamais mokimia yaya panda nano mama sifwe pe okopasi zwa na okimia nga nayebi ke pasi ya kozala mokole nayebi yango parceke ngai moko orpheline zwa na okimia ya Bénédicte continue naiki otuna bacamarade na ngai babombele yanga mpe te bacamarade nowa bacamarade na tosala na bango kindumba ok oui tozoyoka yo yaya s'il te plaît tika na oya silisa vraiment pardon bamemenga na ndako ya nganga bamemenga kuna bayebisinga bango mpe makambo na bango nyonso eutaka papapana mais siko bamakondisio bapesi ye ngai ke kuna bayebisi ngai mpona koma na mobali ya mbongo fona bima na ya na ngai yaya maman tika la bête maman yo comprendre était de souffrir douleur na souffrance akosala ngo te azana douleur yoka soka lingaki yo te na oya mais neni sa motema jamais s'il te plaît Bénédicte manangai zala na motema koyoka likambo tina suka po solution ezwama boye te pardon totikali ba koka kofi yaka Bénédicte yo yaka kende kuna Bénédicte yo vanda écoute mon fils écoute j'ai du mal plus que toi je te dis que j'ai du mal plus que toi ça va Bénédicte nana bimana yo mwana na ngai Bénédicte yangana na okalisa obima oyanda ko eta Bénédicte de ça makamabe yoka ngai nano j'ai du mal makambo zoka na ngai tata nazoka pasi na motema toyoka ye nano kino na suka c'est pas pour rien abengaki yo boya awa ezwana no kimia kasi na yo pasi pe Ondoki vraiment la pingotandoki imbécile oh yaya imbécile yaya s'il te plaît ah basinga te ke ba bossa na ngai abossa na ngai nzimi yango abossa na ngai na ya na eti na ya na eti est-ce que koyoka nga s'il te plaît toyoka na makambo yo weli mbango kosileki est-ce que soki makambo za na soki oyo azobimisa awa alo nasengi ozala mikimia oyoka ye soki asilisi nde nsima toyebani tokosala oyoki nga merci Seigneur papa Gabi awa situation ya mwana biso azoloba makambo ya pasi oyo yaya azokoka kosupporte te yaya mosala nzambe alendisi yo zwana okimia toyoka ye ntina suka nde kokontinue
nati moya ki okoka siko ngamona milobeli loko condition ngo nakokisi na ngango te c'est que sili na natika na luka na ngelomfi mama nakoma so nalali na butu ngamwana so nalali na butu nasentir kwa esprit esprit penezoya elobala nga bongama l'esprit mabe ezoya mona pena muto olobala nga Benedict bongama ntongo olinga kotanga bomona na créer Yaya, s'il te plaît, tu quand on y est passé les sacacité pour voir la bino solution. Mais ce qu'on passe à moi quand on dégaine. Mais la bifana na lutte. Yo zwana nukimia basili sakoloba comme ça to royeba kozwa solution na prière pe to royeba nini otokosala panda. Après quoi bête, qu'est-ce que va parce que yo za kana biso to tika na biso bokende na bino na mikumba ngo. Oh yaya. Oza mobali izo mutema makasi ndenge loba loba tadeya papeli ya loba bapesa bino loko pona komela. Mela nani? Mela ngona zwana okimia. Saleta mabena ko maende na Yaya, eza problème te yoka. Eza problème te kasi yoka. Benedict okuta lingi yo mingi yaya. Tiboye a eza parce que lingi yo bolingwa ya na ye a protéger otika to kana ya silisa. Comment yo comprendre te? Tika. Soka ni ngeke ngwasa ngote. Oh, frère, problème yo yaya ngapela linga boete. Bana zwana ukimia. Oh, c'est quoi ça? Zwana ukimio vanda. Zwana ukimio vanda. Zala pe quand même poli. Papa apte koyoka ote. En tout cas, na obtenir yo rigueur na toye koyoka ote sinon te na robenga tonton Zara bimisao. Parce que toye koyoka ote. Tozo kane Benedict aye po azwa solution. S'il te plaît, so osili ki lisusu oboya lo bato robenga tonton Zara yo bima comme ça Benedict sa lo baye moko. Toyokan. Pesa biso respect o biso to pesio s'il te plaît. Zwana okimia pena ya sisa koloba bongo toyeba nini mosala nzamba kosala. Toyokani papa. D'accord. Benedict continue. Tokona ndoza sona ke pa ba camarade nanga. Bando tala TV pa na bango na mona chez Biso TV. Ngabite na ndo tala bakaba te belé ba problème ba te belé. Ngabite sona bina yana awanzambe na bina sungana. Mama na koma ko banga te na moina ko kasu ko lala te. Omona na koma ko teka mai sona ke teka na komo ni bana banga ponya makasi so yeli n'esprit wane ko ya. Mwe bisaka ya longola maloba na kia oboma ngai nasala ke la popo volonté na bisaka oni frère ngana bisaka oni Benedict arboma yote akoboma yote papa Gabi tala problème ya bana biso orphelin oyo pasi etindile ki na biso oto okipe obenga mwana na biso na banzela oyo nini koki koloba na ndeko Benedict pe grand frère o azo comprendre te makambo azo mema ona ndenga nzoto. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bana nzambe. Eza maman Lydie aye kobe ta porte pour na Orphelinat Bravo Jésus. Bien-aimé, naye kotalisa yo secret moko ya kobongisa 4e génération na yo kosala bolamu egangaka. Surtout ko penser na orphelin, na veuve, pe na ba indigent. Maman Lydie aye kosenga na biso nyonso tokozwa video oyo to penser na Orphelinat Bravo Jésus. Bana batangaka, bana babiaka, babelaka, bazaka na besoin pe ya ko vivre lokola bana na biso na bandako.
Maman Lydie moko na bravo Jésus mbaba kokokate. Mais lokola bravo Jésus ezali monene eza monde entier de maman Lydie aye kobeta na ba porte na bino. Tokanisa barfelin na $1, na $5, na $100, na $1000. Na buku ne kaniseli ozotia ba point. E kokomela yo moment moko ya pasi. Zambe akozanga te kokanisela yo. Okokanisisa Nzambe lobi fungola buku ne kaniseli. Okomona kombo nanga na kati ya orphelinat bravo Jésus na futelaki ba orphelin ndako na tangisaki na lesaki malade eninge kluwenga Yesu kaniselanga et okozanga te kobika loboko na Yahweh na bibele. Que le Seigneur vous bénisse. Faites vos dons via RTL Money, M-Pesa et Orange Money. Pour les enfants sans parents, les orphelines et orphelins ont besoin d'un foyer, d'attention et de protection. C'est SOS leur offre une nouvelle famille attentionnée. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Maman Myriam. Oui, papa. Nzambe a limbisanga. Bano yo namoni bango lokola bano yanga na boti. Makambo mwana ezobimisa epesi ngai nzoto pasi mpe na leli kati nanga. Nazotala lelo bolimbisanga bandeko. Ndeko na ngai Ben Kabiena na morgue. Atiki bana mike. Tango nazoka makambo mwana oyo ezombimisa lelo bano oyo place akovanda ezate. Likolo na pasi. Likolo na pasi. Yango etindi akoma lolenga za lelo. Nazala pasi na mtema. Ata omoni ndeko na ye azo ganga azoloba, vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'est pas parce que le kinake kotakis, ce n'est pas parce que le kinake sala kindumba. Mais il a du mal, il y a comment on va vivre. Ils n'ont plus où vivre. C'est par pitié les nouveaux propriétaires de la parcelle qui était à eux à loger Bango. C'est pour un temps. Ils vont aller où? Moi si ami monaki qu'il était capable de lancer la ko kende aluka comment s'en sortir pour faire sortir yanaye n'a pas si peut-être à cause mbali moko asungaye. Oui, c'était déjà du mal. Nzambo yo to sambelaka alobaka toujours qu'il a un bon projet pour ses fils. Amen. Projet à malheur, projet y a bonheur. Amen. Mais hélas, tellement que nous sommes vite dans la vie, to me makanyo sombango, poto zombala moko, yangwe komelie. Akokake kondima kaka na pasi wana na difficulté bazalaki nango, lobi nango pe nzamba akokake kobongola makambo, asali makambo mususu. Pasi ezaka ke, Yaya, il faut lui faire comprendre ce qui s'est passé. Bandeko, je n'appelle ça conseil na lobaka me oyo ngai moko na noezo lekelanga pourquoi parce que modèle a pasi bano batikalili nango place à kovanda ezate ya mwasi ameki ta mususa pale ekeite ya mobali akoma kokenda na ba chantier pa bazotonga même mata zelo ame mata mabanga pour comment qu'on vivre. Oui, c'est la vie. Calme-toi. Oyo tokoko sala eza koluka moyen ya kosambela pona Benedict. Koluka moyen kolongola toko sambela pote milimu ezaki kolanda ye. Esprit wana etika ye. Etika ye. Amona yango suta yo kango le susute. Pe koluka lolenge ya azwa baptême. Et non seulement ça, na koswa na président Mukadi. S'il y aura moyen,
puisque je sais qu'ils n'ont plus où rester. Oui, bana esika okende. Soki Mama Wetch, je sais que koza ba orphelin mikolo ezala capable, mais je vais tenter de parler avec baloka moyen pour un temps. Bavanda wana tolandele na ba prière. Je ne sais pas où il a kokoloba. Soki bako demeurer wana, soki tokosala nini na yebite. Naza na passe, je m'excuse, naza na passe parce que nga moko na pesa nga posa ko le meza essayer. Essayer. Pour biso toza pe na bana toza ba boti na komona boye totala pe lobi na biso. Yango na baka toujours toyebaka kolekisa bana nzela nzambe. L'autre fois, on a dit ceux qui ont bana mais maka bango na école de dimanche, tango baza bana mike, balanda kamateya, balanda ka ba enseignement ba pesa ka bana wana ezongisa ka bango na nzela. Ce que la fille a fait, ce n'était pas un demandement de sa propre volonté. C'était à cause de la passe. Mais passe, il fallait que tu na kindumba et même qui nanda kwa nganga. On va seulement prier pour eux. Zamba sungaye. Milimwane lungwa. Kosola pena yaya. Te faire comprendre ce qui est. Prier pour eux. Pour nkolo yeso assister bango. Et bato mitema malamu oyo bazala kape. Mitema suka kabango bamoni o elekani. Si vous avez besoin d'aider, vous pouvez toujours les aider. Mais momentanément, bakozala nanu pena kosenga. Na shiki mukadipe. Na mama wecho ya kamba kabango kuna. Andi manano bango pour un temps en attendant kolo yesu ayeba koma akosala na bango. Vraiment merci papa Gabi ya kolela te hein. Pangusa na ma miswana. Na ebi ke za pasi na siro yo kinde mosala nzamba lobi que pasi nde tindio na banzela wana. Lokola pe mwana muke ozalaki na encadrement te ozana muta kopeso tolite yo landi toli ya balabala. Mais comme tungisa te oye na adresse bien. OK. Nzamba rotika ote pe ayebi pourquoi asalaki kaka yo ta l'émission à Bravo Jésus pose wa courage ya koya koloba makambo ezolekela yo. Bozola na biso partout dans le monde yo sungaka comme tungisa te. Fana na kiti. Fanda. Sama ya misu. Sama ya misu hein. Nzamba ni yoki. Dieu t'aime beaucoup hein. Aïe ya tikolela. Tikolela nzamba lingi bino. En tout cas bozola na biso partout dans le monde ozaka na likabo kosunga osimbama pona kozwa lipamboli oyo ya bana bitike parce que ekomama na mokolo makomi na nkolo muto azopesa babola aza kodefisa nzambe tala bana na biso baza na problème bana esika kovanda te bazotelengana a Jésus kokufela ba parents eza pasi bazoyenga esika ezali te yo moto ozaka na likaba kosunga osaisaka bana na yebi ke oza motema malamu talaka bana biso bana esika kovanda te ni elamba kolata ni ya kolia ni ya komela ndeko kokanga motema na ote bokoyi pe kozwa bano en charge ata pona classe ata pona mwa mbongo moko ba débrouiller talaka mwana biso asalaki ba makambo yo azaki pe mature te ya ozana ajini aza à 17 ans et bon de comme bali ozana ajini 19 ans que 20 ans. Oh Jésus. Ba parents to senga nzamba pesa biso longue vie po tozwa charge ya bana na biso. Yo pozo tala biso zwa bana lokwa bana na yo sunga bango bazane sika kovanda te bazane sika te bandeko. Pasi otoki na plateau lelo na otoka ngo te papa Gabi. Na yebi ke yaya azana moi rancune makasi pas le ki na ye par rapport ya ndenga yo ki makambo le ki alobi. Mais quand un peu kosoana yaya papa. Myriam, merci. Mon jeune frère, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, ezalaka satana to munguna adoka kamabe ya bana na ye. Bo mikanisa te ke nkolo yesu atiki bino. Nzambe wana alingi bino. Nda salike mukona lelo leki na yo amemone sika oyo. Oyo ngana kosenga yo. Malobo oyo bimisike na koboma yo. Oza ndeko na ngai te, oza boye te.
et salinga ipasi na mutema mena kosenga yo limbisa ndeko na yo yoka ndeko no mawa oyo asalaki ce n'était pas sa volonté ezaka kapasi na mokili epesaka toli ya malamu te nde omoni ekomelaki ye. Moi je préfère otelema osemba ndeko na yo nasambela mpona ntina na bino continue vie nzambe wana akotika bino te bipai tokokende nzambe akozala longo na bino telema ya kopesa ndeko na mbote venez mes enfants je vous aime. Ayazwa courage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, bandeko bolandi biso, mon histoire eza histoire moko ya passe. Vie eza ba réalité oyo so ekomeli ona onte ko comprendre te. Tala bana biso tokende ensemble, tokende na biso, bana biso ba souffrir, bazana esika te, nayebi ke ozolanda biso ozara motema malamu. Benga sunga bango nzamba kozanga te kopambola bino. Tokutani na numéro ezali koya. Merci. Juluric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! Dans la piste, la mission à Mouni. Dans la trône, à ma mariée, à table à Moui. Dans la ma verre la mission. Verre à champagne, verre à vin, verre à maï, et pas la mission. Après ça, un champagne à verre à maï, parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit là, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juluric House. En tout cas, patriarkie, ba mariage na merci Juluric House. Hey, alors là, Juluric House. Nanu namona délivrance à boété, nazomona délivrance oyo pasteur Chiko azosala awa na push ministry, ezalanga mote na batu, eza forcé te. Donc tout le monde a délivrance moucha za forcé. Nazomona nini démon zumi na nzoto ya mutu facilement. Et puis à Zoloba, donc ezo kamusa ngai na zone sengo mingi, mais tant que zoya awa solution ezo zala dans l'immédiat. Yanga na kumbisi nzambe na mingi, na découvrir ministère. Ngandi ma papa pata shiko makapo asala pola ngai yebe asala kanzamba abanga baenza kana ka na kaya basu na pota munene ba image tozali na pota kasa moja aka pata shiko pota ngai sile ambasu ekauka penze masala be ngato na ba na passe na pota pe pota zo ki batin bele sile raté et cela ta ba dessin ekauka raté donc na tonga pasteur asima ezaka ba service ninyo ya lavage de pieds donc na kota na bassin wana bassin panzana to bassin panzana to la assemblée la pour langa sur la minute dans ba pote sile kauka. Tu verras la main de Dieu. Si l'hôpital bata bokoko ba pasteur ndeka ndenge mais atoka bokokaite donc nika na push ndepina donc isimbaki ndaka na TV ndaka na TV apporter frère ici natali kamwa bonda sermo aya ko sel ko za revu maintenant bonda ngabe kana ngabe. Pour votre conseil spirituel, consultation prophétique, délivrance, prière. Appelez apôtre Chiko à Poam sur +1 678 206 65 35. Ngabe zanaka na foi que pasteur ko sala simingai na obika. Donc pena yaka pe awa, donc pena pe awa pe donc abonde la pona ngai, siko na kuma bien siko ça va. Ministère Push Bengan à +1 678 206 65 35.
tovanda 7 ans mwana vert parce que jamais soki mwasi to mobali azobota te nde yango ekozalaka eboka bwana eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yango tosengi kote nini Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.